Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pourquoi pas que Yonaki Sinjura, boy beaucoup de personnes qui yo défendra toujours Koffi Olomide, on va toujours bola mouya Koffi Olomide, on va qu'il y a viola rabatouté, mais na kaya matin est-ce que vous allez le comment te le baki Koffi Olomide ou ils ont dérangé tilelo. Na évité lo ni na lo ba o déranger Koffi Olomide na évité. Mais ko tikanga libane za tamsu na valeur na misu na été. Ouais, ko tikanga libane tamsu la isa na valeur na misu na été. Toyeba na valeur a mutu tango okende sika ya okende esika ba pesa ko valeur. So moni que ba succès na porte ko za valeur te ba to ba na 4 ba na valeur ko lekanga. Mon frère pour la mani parce que na TV nyos to mona ya salo ba mabe ya Koffi toujours Koffi a viola kate Koffi biso to côté la raye ngai sanga ali na ba boté ezonge kisimelelo to moni que Koffi Olomide ko tala matanga mala ba mais Koffi Olomide a bengani yo azio mutatina te azui eloko te ma dans cette pe bazala ki kuna hôtel ya quartier la te kutu BBC a bengi Koffi Olomide na vidéo en direct c'est ça qui na constellation te a confusionné ba ta photo. Yona ebisote monde des mystiques. Yona ebisote monde des mystiques, monde des mystiques. Moi les peut-être sona na poto. Li sona kima na poto. Mais héros yo, ngazwa peine na pepel vidéo wana. Mais na kende ki pe na surtout pour na maman mimon. Nataki maman na kende to kabola moi nan mawa. Mais okabwa mama biso tozana tristesse na iso njo makolo kilo njo akoko kende te na iso bofe taka tozana miso la kache la prochaine le côté au sali Koffi au déranger au toye bana minute mais batba ba opona ba ike o présent soif yo mtolukila ngambu kasi za ko kanga batu peso eleki mingi o ko no ka soif wapi e boza bilo se sika moko kasi bo kilibo bimate bo kende pa eternité il faut za kana soif so za soif siko ko lukana ni muto kanga bino ngai na respecter ba vie na nga na façon na o esenga na respecter bango mais baza pe ba nzambe te ata pardon te na président na yo Jojo Koffi Olomide est-ce que skizer yo peut-être bo basu mama pas chercher parce que Koffi za kazuwa mingi de to yo kaka ko ba te président limbisanga ko sa suma mango te on te bité na yo bande nini pour senga Koffi Olomide pardon te pardon nini pardon nini kanam na senga pardon na senga nini en plus yo lo tanga na senga pardon pour na tanga kombo nani te la jibe penalty on a bomingati na tanga kombo papa chéri te eloko kasi yango esa pe ke papa vie na ngai na ngabengane na ngai yango na oninga jibe makasi na ko kufa tu vas tu le jibe na Koffi pour na mutu moko yo mo ebi na zo jibe ndeti vie so tali comportement na ya comportement osa ya ko sa papa te mon ndeti pona ngai mon comportement za papa te ndeti pona ngai ngai o emsuba bando botake o bona ba danseuse ba longwa bo batake o ngai ona na emba ngwana te asala bongo te ngai le réputation beba mibale bele pe bango ba ba tene to le kama miso bo mibale beba kimanga po emsuba ba asala yo viola papa mkolo bongo mon yo na violer Koffi Olomide ndenge nini yo na bo violer ke mon façon ko ba ko violer Koffi Olomide za façon ko défendre ba chéri bien zonga sanda lina ba ko za engagement te o lingane azonga ngande tindeni bozonga na neza ina ne 6 mois bika moi sina vie na eza yo what is événement qui ça fait ta what is événement puis bon na Roger what is événement car le même jour papa chéri bazongela ngai le même jour na okota ka wenge na ngoli tous les ministères BCBG ba danser tout na ngoma ministère tout na tika ka ki vie ki na tika ka ki baisse na Bo Jidel na longola bo danser dans Zambota na longola bango tout bango ba danser tout na longola bango na longola na ba ministère tout na tika ka bango tout na tika ka papa chéri na chiki baisse mosaka kutu mutai boso na longola apia nde una rafi tumba to tika ko keche mama mon tika mama matamelemba ki mine lemba ki akola ki c'est quoi tango yoka ki yango vraiment ngana mona ngaka ndeti mama mi aza kufuna ngombe achi combien 80 te na so acheter mais mama mi akola ki quand même mon mama mi akola ki soki aloba etake njote lemba ki mon njote lemba ki po to lemba tozo lemba njote lemba ça va mais bilo mso alobiana bat passer pe na ngote en tout cas ngai pende na zaboy kami te namona ngana okena kufa nini non ina ke kufa na lembi makambo nyoso ngisa na lembi yo va chercher le so couvent tamso ko bimsa ko ne pa basango na ke na ka fana ko couvent ko be masser so va chercher baba bon so na ko mutu masser nde so amuna pela ki na changer
So na fandi kana monde mino ka musique yo en tout cas chaque jour problème. Chaque jour problème. Na mona ke na ngata pa be ige kuna na ko senga so nga pe ba ko zonga na kufa kuna. Mamelo. Na ko bana ma sœur. Ba ko zonga na kufa kuna. Ma sœur oui que ma sœur ko ça sur le côté au simba sur mobile te boza souhaiter. Asima mbaye te ni. Biso abisona ba sango kuna kati. La 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 la. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. Ok, Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que pour les avoir besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour finir, benda beauté. Oui, benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabisoya, Congo Liziba TV, Balandi Kevin et Panda Lekechu, autrement dit, il m'a dit de Kinshasa, mon pas Sango ya solo. Merci na maman tout ya monde entier au botal la chaîne Nabiso Congo Liziba au bolinga ba émission Nabiso, bo c'est la botal la vérité, au émission Nabiso ya mbila Nabiso toujours ba star, au linga vraiment c'est ça surtout ba maman, ba maman lokola ba da Gisèle et Tati, maman Versailles, ça rend toujours bien, père Sola rend toujours bien, maman lokola da Chibola, Chibolaski, maman Yaban est belé, maman moko bien, maman moko cool, pe kano kakande tolingaka, pe na abonné tout ya Congo Liziba TV la bino qui a déjà des retours, pe tozonge di chaîne abiso ya Congo Liziba ya Willy Moucheni et Tolomo ba tu est belé tout si ya Moulex Aigle Noir pe Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal Gastino Ozoyo Karate, Ozo Mouanate. Merci d'abonner tout à Congo Liziba TV. On a tu as toujours na titi ya matanga, toko sala toujours matanga, toko sala ka ndenge zalaka. Na zibe moko ya ba ex danseuse ya Koffi Olomide, o ya ningisa mokili o pe bundela kalelo Koffi Olomide, alobaka toujours bolamu ya Koffi Olomide, pe ava azo ta ya kovanda pe lopangu pa ya mama ya mi o mama ya Koffi atiki biso mama koko ya batebele na ba catégorie nyonso. Toko sala na ya sa Sandra Lina Babote, o vraiment et ça li pasi to ki ke ya sa za ki ridicule, sopier, ya ça to balinga ki Koffi Olomide c'est pelité ya kota, c'est moi me pele to ko bela kati, awa pe to ko bela mbia show méchant, to mbia Show Michel au volonté makasi nde exact to le mbia belé grâce à mazo ligana kati ya réseaux sociaux. Bonjour Sandra Lina Babote. Bonjour les questions. Ya saloto ya chaud. Toujours. Tu as bien na kati ya Congo Liziba TV. Okolo ba abonné nini lo ya chaîne na biso balanda ko mingi na kati ya Congo Liziba TV. Na mama to ko sola asi ma tanga ya mama mi. Bonjour ba fan nanga, bonjour ba fan tout, bonjour. On peut sa mes condoléances la vie na Koffi Olomide. Pour na mama mi. Maman mi repose en paix. Vous a mère na biso. Ninga ki omi vous avez maman gentille repose en paix. Tout ça na pour na bino donc. Voilà, tous ça na pona bino to sola ko maman zaki maman gentil ça. Yesa biso na no mami yeba kai comment pour que un bébé dans ces bilabi qui va vendre ndaka maman ami. Explique-nous d'abord, je sais pas Nabi, explique-nous en réalité à maman ami là. Mami azai maman bien, ba biso bien. Un ba biso bien en dehors foot, est-ce que faire un poté en dehors foot biso. Un ba biso bien, azai na biso bien. Donc azai maman des problèmes terre. Azai maman des problèmes terre, azai maman bien, son âme repose en paix alors. Voilà maman bien, koyo kasanga maman mitanga kufa que ça là qui au comment? Oui, ça là nga passer. Et ça là nga passer, nous se sanga louer ça là passer, so eba imutango. Et ça là nga passer.
En tout cas, les mêmes jours kawana na yoka isanga kufa ki na tindela Kofi message. Kofi pe a répondu à merci et a répondu à merci. Na essayé me connaître pour président merci. Abinanga merci après binanga oyate ngana binaye na oya. Voilà Kofi le média biso oyate. Ache oyate ngana binaye na oya na acha pour d'interrogation oyate ngana biso ya. Donc après Kofi to vraiment na furata kay troté bana longwa quartier latin na furata pa Kofi troté donc on peut na quartier latin donc mingi na furata on to binga trop BCBG na furata on troté donc na mona ke combien de temps pe na moni vient été ba année hein faut na kende kaka ba polémique ya musique eza ba polémique de kana musique eza pe biso pe pa ba éducation ba parents ou ba pesa biso biso to kota musique ba mike éducation le to zuba mona biso ba éducation to jon pe ba kofolo mde éducation to pe ba jibe mpian pour to kota ba mike éducation ba parents de setikala attend na âge de 17 ans na non ke de 18 ans éducation ba parents setikala na ndako auto kene ko zo na musique eza éducation mo boye ya vivre na polémique ya vivre na polémique au moins peut-être que BCBG na quartier était solarité BCBG na maison mais solarité donc tout un peu na linda munde na nzela pour betie caramon tout un peu na badasa ya quartier te ka tout un peu na monika c'est cara donc to vivre de bon présent de la exception de bon donc moni peut que toujours ko la pe na polémique yango donc on a na polémique yango donc voilà beaucoup la polémique yango que obaki ko komela président na yo message ko fait le dia ça qui nini. Oui, à répondre à merci à tout le monde, il y a des prêts d'autorogation. Donc, c'est que comment moi j'ai prêt d'autorogation? Pourquoi nation ça m'attend avec merci après à Rocha ça fait comment? Donc ça les bien tellement mon élève que prêt d'autorogation est le bas belé. Dans la taille on a mon élève belé ngabi. Tu as tient au yate prêt d'autorogation na mon qui le bas belé. Moi après combien de jours maman mia kufa? Quand le même jour on a pourquoi quand on est na comélie. Quand on pourquoi on est na comélie obi karasi. Pourquoi quand on comélie na bien o ezama matanga maman mia za gentil il faut comme na vie mon nane na bi via nga maman ne makasi na beka il faut comme la vie là c'est nga ko yate ya point d'interrogation on attend na yeboye point d'interrogation sur kenga la porte on expliquer biso dans ya ça et matanga ko la maman mi après 3 jours de qui kota la Fiolomide la rotala e bo moni après ba bengani bino bozaki na ki ce jour ba boy beaucoup mais mo ki les aki belé wana peut-être vous allez ki bongo ça la désordre yango Fiolomide ya boaki no kota to zaki parce que ministère zaki belé ba président ba te belé bazala ki wana ba tabosi ba tambongo yango ba boaki no koto na ba dazes ba zaki na kati mais pourquoi ça na ligne na kota kité vous voulez journaliste ya belé ya tefi bazala ki wana pourquoi pas que yona ki ce jour ba boy beaucoup parce que yo défendra toujours Kofi Olomide on va toujours bolamu ya Kofi Olomide on va que ya viola ba tout mais na kaya matanga est-ce que vous allez loko moko te lobaki Kofi Olomide o ezo déranger tilelo na éviter lo ni na loba o déranger Kofi Olomide na éviter mais ko tika nga libanda ezata msuna na valeur na misu na été ouais ko tika nga libanda ta msula isa na valeur na misu na été to eba na valeur mutu tango okende sika ya okende esika ba pesa ko valeur so moni ke ba succès na porte ko za valeur te bato baza na kati baza na valeur ko lekanga donc moni ke ba succès nga libanda siko nga za choite nga kende ka kabula mawa donc ezaka erreur pour na kenda ki yango makamno se komi so na kenda ipete nga ko mana ngote bon nga pour na nga na mona ka ke nga jour dans lobby mercredi mardi donc na mona ka ke bato nga pour na nga na comprendre ka c'est que bato baza kati ko mi tukeza ke belé mi tukeza be bato ba ko to bato super zaki libanda mais mi tuka ezaki plein bato bazaki ya mbongo na kati na yo mona ke mso na nga na fala tena na ngati na tena misa Kofi yango monike a mona ke jour en eza journée na biso te eza journée na biso bato baza ntina te bato baza ntina ezali journée bato baza ntina ngombo bato tina ndi bazali na kati biso bato atina te yango moni jour na boye ko kocha biso comprendre na ngaka bongo po ye mo mta isenga na ya mais na yo ya ekomi bongo na comprendre na ngaka bongo ke peut-être na ngunga bato valeur mon ngana valeur te donc moyena côté zati yango moni batinga libanda donc na comprendre ka ke na ngunga bato satandaki na ngote ki oyesika mo pa ko felo bida bengana yo satandaki na satandaki na ngote en plus moni musique ekocha ba N4 na mutema moni oyo lingi basala ote ko saba ninga te voilà musique ekocha ba N3 na mutema
moni basa kitaka te so to sala polémique ya musique ezaka da to musique obiso to sala ya kalizaka musique ya polémique ezaki musique ya litie lidiete mo to za bana mdesi ngabo na mwana Kofi ya mo PM sugo elo mo pe na loba na TVMC dérangeant Kofi mon Kofi pas parfait aza parfait aza pe na mabe na ye comprendre ayo na mabe na ye pe balimbisa ye mon ngana ko senga bolimbisité na zo pe temps senga Kofi te na lobaki o na limbisa ngana sa bote non ngande po na ngai po na ngana yebike ba président ngamba basanga mabe nga sa ba mabe moko te comprendre nga sa ba la kaka mabe ya nga sala ba mabe te parce que ngai moni mabe liboso na sala o ba président o ba mona ki to sala ba mabe o akena o poto bebise ma na ambassade okimi o eza premier mabe na ba président ba ina ba tout fort so mutakeye mona tika ko loba po biso to tikala to mona ba événement ba dases ba okima ba président de ba tika ko lea na sima de ba loba de ba feste biso ba to tika na bango mon donc ma belle bosso yango na bebise na président makam na ambassade soit même 20 personnes bokimi 5 personnes soit même 20 personnes si mi 5 personnes boson 15 personnes et ça moi double na makam ne ba demande ba visa le bani mais so nga biloko na respecter musana na nga bande banditi na suka donc bat ba okake poto to bat ba la poto batika na nga na raisonner que na ke guerre na ba président nga ifona zonga na bango donc na habité pour ngana zonga na habité so polémique ezaka polémique so eza polémique ezaka neto sala kaka oleki na émission msolo bia te boye te wana eza bilo mo pamba po ngazala naona mutema te so obi kamo bike ba ngondi bo sala mo mabe parce que bokimra na nzela poto mabe ni oyo ndeti ko felo bida sala yo peut-être o regretati lelo o peut-être na matanga ozo abenganyo isel so mabe ngozani ko felo bida sala yo mais parce que obi ke ba président ba sala o mabe parce que mabe mingi to ba ya o ba plus ya papa chéri nde aboya yo nde yo regretaka mais mabe ni oko parce que yo ba toujours bolamu ya ko felo de ça ko s'attendre te que yo lelo ko faire ko bengana yo na mon frère pour la mami parce que na TV nyos to mona ya sala ba mabe ya Kofi toujours Kofi a violakate Kofi biso to côté la raye ngai sanga lina ba bote ezonge kisimelelo to moni ke Kofi lo bidoko tala matanga mala ba mais Kofi lo bi a bengani yo azio mutatina te azui eloko te ma danser pe bazala ki kuna o te ya quartier la te kutu BBC a bengi Kofi lo bidoko na vidéo en direct c'est vous qui na constellation te a confusionner ba ta photo. Yona ebisote monde des mystiques. Yona ebisote monde des mystiques. Monde des mystiques. Moi les peut-être son na poto. Ils sont na kima na poto. Mais héros yo, ngazo peine na pepe vidéo wana mon. Ngazo pepe na pepe vidéo wana pe ngesa pe bien. Mais ko na kima kite. Ko na za kisasa. Yazo mona ka tina te. Tina te comment na tina? Tina te comment na tina? Vie mo wa bien. Tina te tima matima négligence à sala ngane tu à sala ngama be ne tu mabe question tu ngama be na sala ngama be de tu vieux de tu vieux so tali comportement na ya comportement ça ya ko za papa te mon de tu pona ngai mon comportement za papa te de pona ngai vieux de tinga boye vieux ebike na sala ya musique na yembaka ayebike passer si bembo ayembaka ayebike parmi ba danseuses na bimisa ngata orchestre ba na ngai ata ya mibai ba bimime na zapi na wa basi ba yembaka yo mona Kofi ba featuring asa bi fitili ayo osana na okuna isusu nani Claudia Bakisa bon yo tangia ko sana Claudia Bakisa yo asana wakazuwa te magetu Claudia Bakisa za petit na catch to sola bien eza faute na ete wana eza faute ya Fiona biso na ba ma Fiona biso yo asana wakazuwa te ako sana Sarah Fiona na yo wakazuwa te otangi ke akosa na kaini mokonji leki na ngai non ça zua te kama naza na mutema ngai wa msuba obando botake obona ba danseuse balongwa bo batake yo ngai ona na emba ngwana te asala bongo te ngai le réputation beba mibale bele pe bango ba batene to leka ba misobo mibale beba kimanga po msuba ba sana yo viola papa mkolo bongo mon yo na violer Kofi lo bidendenge nini yo na bo violer ke mon façon ko lo ba ko violer Kofi lo bideza façon ko défendre ba comprendre te mon po muno solo ba ke viola kinga ngana bité biso to viola na kata match mbala moko après quelques tapé fait pas bima quitter vous comprenez ma bien ngoni non to ça qui polémique biso so ba mo mbala ça so polémique ba mo mbala ça so polémique ba mo mbala ça biso ke liché sikoyo so ki eglelo yem so moni ke petit na pe yem so aleki mundelu na part na yo obenga ngoi sanga sanda boye yo zo prochaine loko te o sali Kofi o déranger auto boye bana minute so mais bat ba o pona ba ke o président soif yo mto lukila ngamuti
Oh, ko fa se pena na ete ngo ba betele porte mamba soif. Mon. Yo ba eza ko ya soto le côté de ces biso. Mais c'est solo. Je te cherche une image naturelle na sandalo. Mais c'est solo. Eza solo na betele na boya ko bimisa ke yenda betele nga porte. Nini na bimisa ke yenda ko betele nga porte. Là zoom to betele ko. Oui na beta porte eza ba histoire ba changer ngo te. Moi biso. Koko, we ba nonde. Te na lo bango sute yango moni ba bengana ninga. Bino bo luki ama kamotelo na boy na nga osama ba émission. Na ba na osana nga so ba émission te. Ezo critiquer nga ezo sanga ba. Mais mamba so penza mamba so lo ba ki. Moi una wanga na onde ninga na wanga na te. Koko, on dit te les gars, koko, pose la soif. Kasi za ko kanga ba to peso eleki mingi. Oko kono ka soif wapi. E boza bilon se sika moko kasi bo bi matin bo kende pa eteni te. Faut za kana soif. So za soif siko luka nani muta okanga bino. Okapwa. So ça sikoni. Siko likamoni nena loba boya ngomoni bakomi ko bengana na lenga e audience bakomi ko bengana ngai. Kunde za bona za se pesa okete. BCBG kuna na tindela ngade ya. BCBG Babi ochori kola ni. BCBG déjà kuna batindela ngade ya message o. Soki na écouter ya BCBG na banga makasi pona mona ke so na cheka liko ba internet nyonso batana mabedi ba leketu ba Vivette Mayamba na ba debo na ebite so ba ko te menanga na santé te ba osonga combien de filmage combien d'état ti ba benga traiter yo kitanga moni leti BCBG esanga pe yake so na yeba bwa ngani ko anjeta ba oba na chikala na ba benga pe traiter yo kitata ba oba ndeza mulai so so abwa nga bo kamera ko mo zonga mukene likolo na bimi ko andekera ngata njete o comprendre partout na ba komo bengana ngai o comprendre faut changer ça na ko changer ndeni ni mo pe nazalaka bien mo pe nazama be bango pe mo pe bazaka ma blanc mo pe bazaka ma be ni omuna pas ko faire le média vieux as negija biso na comprendre te vieux anegija biso suka mutu abimi mama na misiki vieux wana komikaka na njoto kabu mais biso moto zana toko na njoto kabu ça veut dire quoi donc azo doré ko mutu abimi sika azo doré njoka mutu wana njoka bundele guerre te mutu wana njoka bundele guerre te puta mutu wana profiter manquer ye po nini andimete mopa o ya ndako mona na musika mon awo simba ye moko comprendre. Oh papa, viens à comprendre. Mais ouais, ça m'a passé, ça le. Mais ça n'a pas papa n'a benga nganda ko ça n'a pas. Ça va va na vidéo. Et ça problème te ba na nyonso bazaka libota mombo papa bazaka côté muso pe ça fait so côté muso pe faire so dia au dîner. Et ça bongo. Et là te quoi papa pe ça le pour na zape na elote. Au moins elote ne te za bo so la ina mutuka mona yaki na 600 na porte kuna. Au papa ou bien na yaki na ou bien na yaki na makambu comprendre. Lakini makambu bena zana ba actualité na zana on na internet na kanga wana kwena ata ba presa ba kama okamo na zaisina podium te mais sanda yana façon na côté la internet mais mokileza nango bongo so ozana ngo valeur ba pesa yo yebile kechu so ozana ngo te ba pesa valeur te na minute so ozana succès ba Holanda yo so ozana succès te ba Holanda yo te eza bongo vieux alanda ba bazana succès ayamba ba pesa ngo avantage mon na ba na la biso ko tozali na la te po na yeki na ngape na coachation pete ayi ke sana ninga yana yepe na coachation te na ko yambele nini comprendre ayi na yeka po apesa ngaka me condoléances bat pa moneka ngana yeka na ko senga susu ko déranger so bato bona ngana sa nini bongo ya kabaki na moneka ko kuto logo penda na ile makasi tana moneka bi $20 na bi ko na kutana na vie kala na ko bimisa ta moi 500 pe comprendre kutana vie kala ti tano yoki ke vie o kabali ba $20 na matanga ngana matango na na volonté te pour niveau na yebeli ne na kumisa papa chéri vie déjà na samte bazade na keto ataka mwana ye akwaye akenda place muso akoma pesa affection makasi kuna mon isala bien te comprendre mais na kenda ki pe na surtout pour na mama mimon nataki mama na kende to kabola mwa nan mawa mais okabwa ma biso tozana tristesse na iso njora makolo kilo njora ko kende te na iso bofe taka tosana émission na kache taka tosana émission na kache to kokate to dimi risque atako soko forti la ba beta biso ba beta kaka ma biso donc nga una bi ya to sa te émission libanda bi na za boleki na makolo za kilo makasi na ko kende te ayoki bena njora mais babo coach songa bien mon makambo yango na esiko to vana biso mutema ndo simba te mon siko ba benga biso za problème te so papa biso benga ni biso est-ce que ça problème eza problème te za papa na biso za papa na biso ata benga biso za ngana mon nga grave te ngape na yebike
ngape na gafat kuna lega pe ba mundelu mon na lega pe ba mundelu mais façon au défendre na nga vie et que na pe na ninga mabe mon peut-être vie c'est peut-être façon à défendre ka que nga mona côté la ka na viola na sala ebo na ça bo dans c'est ça vie mais interview ebite que elo kwa na sauvaille buzo bana na loba et sauvaille et sauvaille lo pa vanda kimia sandali na kota mena est na kota est ko fa benga ta $500 na zote ngai na respecter ba vie na nga na façon na o et c'est na respecter ba mais ba pe ba nzambe te Jojo baza pe banzambe te bango pe baza bato basala bato mabe bango pe baza bato pe bakanga pe binemi na bato bango pe basala polémique pe na bato mais comme état on peut muto na kufeli pas comme na posa okende vous comprenez il pas comme na posa okende na ebite moyen le beza ta père na biso na comme boya na pena loba loba mingi omoni makambo mais ça les cas mabe tu vois les choses qui regret moi ça peut-être pour comme ça papa chéri pas mon que moi na yo ko singa ta pardon te na président na yo Jojo Kofi Olomide est-ce que excuser yo peut-être au loba mon papa chéri parce que ko faire ça kazu mingi de to yo kaka pour le battre président limbisanga ko ça suma mango te on te ebite na yo bande nini pour singa Kofi Olomide pardon te pardon nini ah pardon nini kana mna makambo yo sale comme ça na sale lo te biso to sala mabe nga sale na lo te biso to sala mabe bango pe sala mabe mon mabe na ngele ke akofite eze nga za problème ko bana to bana musique pe na ese mabe na ngele ko leka ya Kofi Olomide mon te na za mutu na sala ba erreur bere ngo pe sala ke nga sala ngo po vie ya musique nem te comme ça nga pe bon mon faut pas comprendre so na za na ndao na biso na misete ba erreur na ngeza pete bo pe ba ba c'est nga pardon te na c'est pardon na scène ni en plus yo lo tanga na c'est pardon pour na tanga kombo na nité ta jibe mpena on a bomi ngati on attend comment papa chéri te eloko kasi yango esa pe ke papa vie na ngai na nga bengana na ngai yango na olinga jibe makasi na ko kufa tu vas tu lo jibe na kufa pour na mutu moko yo mo ebi na zo jibe yo mo ebi na papa yo mo ebi na zo jibe yo mo ebi na zo jibe za mutu ezali kama mutema za kaka moko mon mutema za kaka moko oyebi nini okoza pena papa boto normal mais okenda okole papa mo boy mon un jour pe moi pe babi pinani okono yamba mutu liboso ya mi pe papa mboko you comprends eza affection eza mutema na affection na zo pas jibe en tout cas ezaki o question emakanga trop magete kuna magete kuna pe ba comme ngape na comme kuna pe bazo bengana ngai partout na za insika te partout ba ko bengana ngai yana ba mona comme travailler na ngai pa gezma wete mon ko ba vie na ngai moko ba o négliger ngai ba pesa bato mosusu valeur tosala nini topesa mpe bato wana baopesa valeur to te mpo bao mikolo nde baza makambo comprendre bao nde mikolo baza makambo biso mikolo tozala biso makambo te na bangi na dossier na ngai eza kaka moku na bangi na tiki na ngai baémission eza kaka bato bobebenga tro misusu bajeunesse misusu ako molelanga sana toza mwana mabe tosala kaka natai peke biso mpe avion wa musike ekota eza kokola na monde ya lifelu ato lobo bima ndenge nini omonaka soki etoile il faut obliger à répondre à ça là-bas. Dans le monde déjà la musique, comprendre. Pour nanga na mona nga mabete papa bengan biso, ezata msa na kanda na biso mo boy, o biso to hebité. Toza to loba pe maka moya ebele moi mindelu pe to kacha mo ebele mon. Peut-être mindelu mo ezaki ne déranger papa mon. Papa si qu'il a problème té. Toza na matanga maman ami to le la maman ami. En tout cas pour nanga na mona gravité. Nazaka nde na soif leke chobo makambo lobaka bat ba pexika makambo ba bina le news na loba kitoko makasi na esa ko na ko esa na news ako si 40 ans 40 za âge ba jeté moni 40 za âge ba jeté 40 za âge ya ko za na espoir rebelle ya ko te nga za posa libala te mais lo soki nde obeki bosana papa chéri inane simo na posa libala te déjà ne za boye basala nga scoquerie d'amour basanga sikokeyi l'amour basikokanga love babebisanga mitema confesse mibale ezalaka te ngai kobota nde eza plus important na bota mais mariage eza finalité mariage eza risque mariage eza risque okende ovanda na libala kuna baboti odi bana apres moto mobana na abwaki ona bana obanda obota eza te bato na kamwa soki babana na mariage bandi olela on m'avait marié, je croyais pas. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, là, quand on écoute Jésus, il dit que son quartier, son thème, on a balé au cap si son carrière. Pour ça, en carrière. Tu ne peux pas chercher bien son garçon dans l'île, engagement, au lingane.
azonga ngande sindeni bozonga na neza ina ne 6 mois bika moi sina vie na ezayo wana ze événement qui ça dans ouais c'est événement puis bon na roger wana ze événement car le même jour papa chéri bazongela ngai le même jour na okota ka wenge na ngoli tous les ministères BCBG ba danser tout na ngwe ba ministère tout na ngwe ba chai olongoli chai de longwati nani non tika ka qui vient qui non tika ka qui baisse na Bo Jidel na longola Bo danser dans Zambrota Zambota na longola bango tout bango ba danser tout na longola bango na longola na ba ministère tout non tika ka bango tout non tika ka papa chéri na chiki baisse mosaka kutu mutai boso na longola mawa il est 6 mois wana za événement pende na saboye eza ope sa prophétie ngamo de na suna otambo ile mo yelinga na ngana mtema papa shega bala o za kimia ata ba oseka ata ba ofinga ata ba otola papa shega bala ngabi yako motema chaque fois eloko elobela na mtema bwende suna vana beso la lele na la mukana nzambe batela ngai nzambe deni makamna ngezo simba te nzambe na sali nini nzambe yo lisumu ni mama salele ka batu nzambe yebisanga ta rapelenga sima pona yebikela sola bien alia na batu na mena na batu na seksa batu na zabat bien nzambe na yete bakanginga na ndokini na ngwaza jeya oyo ba ko buke makolo te nzambe buke ata makolo mike chakoya mwa ga funa na sisika puye muna mutemelobi panda kimia papa shira obalao panda kimia papa shira obalao panda kimia papa shira obalao tika ina sa vina papa shira obalao chisuka suka moi sa vina ezakayo dafa ina ngai merci Congolais TV na mon DJ Pablo va DJ na PC Mbote Bisika DJ Pablo Ngwasuma DJ Pablo 10 ans de fidélité na Ngwasuma tozala wana ya eza somme ngapena sana BCG 7 ans 8 ans na sana BCG 7 ans 8 ans DJ Pablo yo 10 ans na sana 8 ans kutuko 8 ans pena tout bien tout chité moi muke le to moni une journaliste une chroniqueuse azana poto Mantumba pour le lot à Kafele Jibe nani Kofi Olomide ayi maman mi matama elemba qui déjà lui m'a bébé vraiment vraiment et ça livre bien de temps que yo oyebi maman mi pose qui danser sa Kofi je sais pas n'habitina kawana Rafine Goloba na azolo ba que maman elemba qui a lobi vraiment ma bé vraiment pona ngaka na pesa Rafif na pas mutu nanga mutu nanga pe to sola pe kitoko na kisasa on peut ka conseil que so to zana ba kanki biso na biso to kota ba mama te to kota ba mama te sala mo mabe mama ko pe mana kimi atango lo ba bongo oyeba te ke malédiction mon malédiction e ya ka bongo eza kwa neti ozo keche mama na omon eza kwa keche mama na on peut ka conseil atika mwinga makambo ba Kofi ba jibe na mina ko ba su te ngaba uti ko benga na ngada yakuna na kotela lisusu ba ondi mangai te okotela ba ondi mangate okotela ondi matelelo okotela on lobi ba benga nyo lobi okotela benga nyo comprendre conseil na pesa ka fitumba yango wana mon to biso na biso to bomana kamon biso na biso to bomana mais maman te pardon vraiment maman mi azai maman mo bien mon ai maman mo bien magetu biso zana ba problème ba okese mais maman mi wanda olunga kundu ranger ba problème o so yoki mo ani problème maman mi pa bengi alinga ranger problème maman mi aza maman mo bien son âme repose en paix apia nde ona rafi tumba to tika okeche maman mon tika maman matame lemba ki mine lemba ki akola ki c'est quoi tango yoka ki yango vraiment ngana mona ngaka ndeti maman mi aza kufuna ngombe achi combien 80 tu es so acheté mais maman mi akola ki quand même mon maman mi akola ki soki aloba ta ke njote lemba ki mon njote lemba ki po to lemba tozo lemba njote lemba ça va mais bilo so alobia na bat passe pe na ngote en tout cas ngai pende na zaboy kami te namona ngana okay na kufa nini non ila ina okay kufa na lembi makambo nyonso sasa na lembi yo va chercher que so kufa tamso ko bimsa ko ne pa sango na ke na ka fana ko kufa ko be maser so va chercher baba so na ko mutu maser nde so amuna pela ki na changer so na fandika na monde mino ka musique yo en tout cas chaque jour problème na mona ke na ngata pa be ige kuna na ko senga so nga pe ba ko zonga na kufa kuna na ko na maser ba ko zonga na kufa kuna maser oui que maser ko ça sur le côté au simba so mobile te boza so te asima mobile te ni biso so na ba sango kuna kati simba te o kaga beigi
te abegeza songa solo abegeza songa solo makambo na sala te avoma voix sango simo to mona na église abegige cette force abegeza songa solo ba voisin pour kuna so côté église okuta pe ba église so ba catholique ba voisin yo vous aurez un voisin ouais on ka pe sango ebiko za kuva mo sango akeibo yo côté yo ko beta ko to voisin kuna te ba mama mamelo bina yo sa prière na bino ka obino kaso leke tutika makambo na moni yango moni ya Jean Keta pesenga ba émission batu bazo pesanga ba émission na ate tika na ligne na masuma ba émission te mais c'est bien ça mon émission ça est très posé très calme changer vraiment na comme ko linga na changer ko na changer non na changer bien te na ko changer pe na mobimbe ku motuninga question bona otaloka otunga question otaloka bona ndo ko répondre ba question esouté déjà bo aussi réputation c'est B réputation ko yamba nonga ite so yaminga na fa de baba na émission donc réputation c'est bébé nzambe ka muta oswanya ngo muta mukimta oswanya ngo te mon tona yebika nzambe na sa mutema obanga jiba obala et sili na otala suba tuté na otala nga suba tuté ma ouais so jiba ba nenga te liba ezango importante OK so jiba ba nenga te liba ezango importante po libala ya souffrance ça risque tika moni on se za boza souffrance libala ina ne 6 mois na kota libala yango ebimisa nga bo souffrance la souffrance ne kota pas nani ni 6 mois ça pas nani bo yebite ale que tu peux nous sala bonde papa chéri kasi ye wana ça ina ne 6 mois si c'est besoin d'occasion au botate c'est ça vraiment ouais linka na lobati nyonso tika esina loba esili tika na loba esute ali ba problème te leke tu moni na za boye bakamoto sala ba émission oyo moni yango nzo sala batu bazuwa ba mitema mabe ba nini bango ba basala polémique ba baloba mabe ba ninga mon bango ba yoka yango bien mais tant osimbi ayo simbi emso lo betele o mombo emso eza ko muke omona biye komi grave moni ba bengani ngate moni ba bengani na porte ezaka ikamuke ba émission to sala kaka pena na oya wira roya pena matanga to GB na njimi na ngati Adolphe na tata ne na nani tika information likuta ayete wana tani mabe de formation likuta opesa papa chéri ayaki te papa chéri ayaki te tala papa chéri ndenga zana tika yo yebi ete bino boloba ke papa chéri ya matanga de azana mbetu afiniki ana mbetu afiniki na minute otala ba fan nende ba komela donc asisa kangi téléphone lali na epongi vous comprenez ta exacte donc vient ngai ngana problème de ta musique ya monde musique ya be première fois te mutu ba bengana ezala ngai ngana yoka na nga sonte esale nga passeport vient nga bengana nga meza pepe na ngai aboya nga kaka te ayebike so pe pakeli abenga pe Sandra vie pe na benganga Sandra allo ndeni njoka za wana njoka za nga bise vie to zana ete so comme pas bengana nga njoka kwa njoko njoa ake makala ukapona njoa peke tati yali makala moi njoa loba kapelenga na nchela njoa makolo kilo to comme na mofi ate misi su voiture Sandra yo mdu babenga ka na vie nga ko na makala pona emon mondo babenga ni biso nga na bien eza elote ya mokili biso peso to sacrifier mabe o mona amona ke esala e passe via limbisa biso mon to ba petit na ye to sala ngo ba problème te o to sala boeza ngo problème te papa bengana bana pe na ndako so bana basai mabe eza problème te bo bano bondo ko commenter bazui baleki ba impoli biloba loba bifinga finga bino ba kongola ba mabe eza poto ba sekio makasi eza ngo problème ba seka ngandire nini ba seka ngate ba ya ma poza poto so bazaki sasa pe nga ya baba ngo pete po baza na poto yango confie mso yambi la téléphone po baza na poto obikaka mukilo ndenge ezaka boye ko taka complexe so po baza sasa nga ya baba ngo traiter confie de complexé na traiter complexé te mais na traiter que via sutuka to via comment osutukela makambo susu oye mo mtapesa biso yango. Voilà, merci tout comme déjà na suka ya émission na biso ba tout balandi so na kati ya Congo Liziba TV ba na tout ya monde entier ba mama surtout ba mama nde balingaka Kevin epana na bino bo sepelaka nanga botaka émission na biso na Congo Liziba TV bo côté juste s'abonner puis ko partager émission na biso eza bien. Merci na Sandra Lina ba beauté vraiment o ali mama mi ko mama mi ko la sexy boy
Nani? Maman mi. Maman mi to le na mutema te ato lati sexy so za mawate so lati no bien to lati président bala so za mawate to za mawate ko le la mutanga ta mutema za to lata sexy habillement ni te ko na passe mo message da lata kilo cha muke o le la no na kilo cha muke so mona te minde kuna ta balela na ndako mona kilo cha muke o le la na aza passe za habillement te ni te maman mi ka ko pe mana kimia yona tongo na yemba ka sembo la loboko butalelo ngana mona yo nazofunda bino epai ya nzambe nanga butalelo ngana mona yo babengani nga pe mingi yo bacholi nga pe mingi yo baseki nga pe mingi yo babi na français nini qui rira Bon. Babi ni na français lo bandeni qui rira les derniers et qui rira les premiers, rira les dernières. Y'a quoi là t'es? Qui rira les premiers, rira les dernières. Dans le lot c'est quand il faut écouter les linga mon. Lobi yopé, bah c'est quand on qui les a beau il faut mettre ça. Faut mettre ça dans un fil de prière bat baé baraté. Nga ça dans un fil de prière. Yango pasteur ça ko longa tatouer à combat ba chérie. Oui, il faut pas longa la po ezana ne baba na cha Jésus, na cha Jésus a. Faut na ba sande Christ. Faut pas s'attendre Jésus Christ. Na tchaki Jésus, Jésus va zéber. Faut pas s'attendre Christ. Oui, faut na longola. Na oui que jamais odoré mutuka na zane na njoto na zane na njoto na zane na njoto. Vous comprenez? Succès ndo ya makasi so na talika liboko mona tasho kitinga na de. Moni. So na talika liboko tasho kitinga na de. Banana comment ta liste boy. Tasho comment ozanga normal. Ça fait combien d'années tatouage dans nzoto? Tatouage ko sana eumeli tatouage eumeli bon. Ça arrive, bon, Zami, quand après ça, on doit prophétiser, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Merci d'avoir abonné tout, bataille la révision. Message, peut-être qu'il y a des dédicaces à tout Balinga Rayo. Bon, Balinga, Mikola, Nina, Mamba, émission, mais bon, comprendre que l'émission peut être au lien, on est au salon, on peut avoir des musiciens, on peut avoir des stars, on a des Yango. Comprendre? Yango. Mais on a offert, on a changé le limon, on a loupé, on a changé façon, on a makambo. Vous comprenez? On a changé façon, na changé façon na nga makambo bien nga ko felo mide en tout cas o ça biso passe mais tu as na se to ba petit na to ebike mo to leka na kamon mo pe to leka na mo to gafa mais mo pe biso ba petit na mo to côté la kao po lelo bano ozo yamba na ba tozo yamba na ba impoli ba pe na kati ngo ba ko manke yo ezaka biso mtoko no défendre po to ba na to mangam donc limbisa biso soko mona eke to saki mabe. Oh, on a vraiment vieux pena ba ki yaka. Vieux pena bi oyete. Donc oyango pena za pena ke vieux asimsa tous. Merci na abonné tout batala biso na katia. Congolais Ziba TV da Chichi Bola da Yvette Lissi qui n'a pêché mbote da Gisèle et Tati Mama Versa Sabi Montalekio Azate. Merci na Nion Sabi soki moi si ba ko ba ko na kombo ya da se koza mufia possibilité. C'est ko kozwa. Da Gisèle et Tati monter ma prince Winner. Merci na Chant Méchant, où nous avons cartonné, où c'est des succès. Merci. On chant méchant, là. D'ailleurs, na poto mkola comme poto na na succès moko. Yimona tout est. D'ailleurs, moko na comme na poto na na succès moko. On chant méchant ka. Monte le na kokata la taquette te makolo kilo kolo mo plate moko na point. Makolo kilo. Oh chant méchant. Oh chant méchant. Non. Non. Écoutez. Oh, chant méchant. La Merci. Bon, merci. Ngona ozate le bo manke ngai ngona ozate bo manke ngai. Mais Chant Méchant c'est un single ebi. Chant Méchant single o produit nga. Non, produit Ono e bandaka. Ta 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 la la la. Oh chant méchant là.
Merci Jonathan Dario sur ma caméra. Toi linga boye. Leki na mutema. Atika na na e. Toujours. Leki na mutema. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.